Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi votre humble servante, Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Balobi ici sur B52, hein. Tous à biso penza calme, en tout cas calme, toujours bon comme notre artiste Jubin Piana l'a toujours dit, le calme est bon. Voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas de vous abonner, appuyer la cloche de notification pour ne rater de nos prochaines vidéos. La grande famille, famille Bota, shalom, shalom, shalom. Badinachou, Bapesha Lover, en tout cas, Bambote Mingi, Bisika Ezomi Bino, voilà, les deux moi vite fait, ok, vite fait, car Ningezara. Tota Kikotala, en tout cas, famille Bota, Tota Kikotala, film, na biso, na titre, ya des dogs. La famille totale, en tout cas, Moutouna Moutou, Azu par na Katia film, Oyo, Tobona Kindenge. Jalousie ya mama étoile ndenge me maquillé na kozanga koyoka balobi l'amour c'est vrai que comme ça ramuto aveugle mais deux fois conscience ya mutu yango balobaka que koyoko kosa no batu mais jamais otikala kokosa conscience na yo, ok. Voilà, j'espère que vous comprendrez à côté wana la grande famille. Du coup film na biso des dogs tomoni finalité nango c'était déjà hier. Tomoni film na biso ndenge leki ndenge sileli. En tout cas ndeko na ndeko mutu na mutu azui par na ye. Mutu na mutu penda azui par na ye. En tout cas te grave félicitations pour prester kitoko boye. En tout cas côté surtout côté au banako délivrer pasteur Paco berger Paco azo délivrer tombami à quitter le Jésus. Moi sou. Ko incarner holongo gubo il kambu. To salio nini tegra. Est-ce que biso pena ana famille bota. To faina o mabe. Pour faire la biso ba spectacle modèle ou pour so oza ona makilate. Okoko beta bloka boite. So totali expression à maman na biso top. Donc vous voyez que elle n'a habité. Na film oyo des dogs, en tout cas la grande famille ngai na retenir elo moko. Na retenir pende elo moko oyo etikenga oyo malgré film na biso ndenge zaki mulai film na biso ndenge zaki kitoko ba partie belé mais dans tout, OK, dans tout le cas la film est où on a les leçons à tirer. Il faut craindre l'Éternel. Leçon comme moi on a tiré ça que il faut craindre l'Éternel. Il faut tout bang Nzambe. La grande famille de B52, la mignonne officielle. Il faut tout. Sinon le bas il faut wana. Nazo penza ko obligé biso bande konanga tout bang Nzambe. Nzambe o ala raté animba raté. Tout banga et tout ça y. Muto vandi na ye pembeni ozomona elongi na ye me kati na ye oyebi te. Na musala place okenda kosala bato entourage na yo ozaka na bango oyebi bango te. Donc seul mutu oyo ata nini seul mutu oyo tokoki kose confier ezaka Nzambe alola. So totalité tegra biki pour la vie de prière et nani mukanya pardon mukanya ce qui tegra akoki ko sala makambo banda ko sala na village te. C'est parce que ba mukanya même pas elle-même même maman na ya zala na vie de prière. C'est ce qui a fait que mukanya azala épargné. Bible, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille, malgré que le salut est individuel. Tout le monde le sambo ya maman top. Et ça lit en sorte que moi, nanaye mukanya azala sauvé na plan ya tegra.
film na biso ko si les osaka bi mama ni a télébiso les deux sœurs rivales film ozo lobisa rien que na rien que na miniature mais film ezo lobisa présence ya Linda Cote na kati ya film oyo deux sœurs rivales et Sali Makambo, je vous assure que Sali Makambo. Déjà 10 heures na biso tozui, tout le monde a déjà. Bino monde bon mona kaka. Bo pesa ba quotation. Bo pesa ba quotation film o ndenge ka bo monelango eza ndenge ni. Eza ndenge ni. Bela eli biso le deux sœurs rivales. Nani ba sœur ngo ba nani. Po to moni présence à tonton peu na dio na ba on ba beta mingi na gesho na mona de ande pandi na nge upanda na fona luka de na somba vix confort. Fona luka déjà na somba vix na nga confort. Po film oyo ezande suka na sombele na likambo la grande famille. Donc famille bota tous à la toujours focus tous à la focus na ba élément na biso parce que y a un de objectif voilà pour soutenir notre artiste et comédienne Bellevue Kondi la patrona to bakito ya to meko ko beta mo mbela mukie pona élément na biso to film na biso oyo ekokota OK. Film na biso oyo kota bientôt chez Bellevue Télévision. Ben la famille n'a ko interpeller bandeko oyo nanu batali de dogte. En tout cas so tala kango te kende penza. Kende banda na premier épisode, banda na premier épisode, landa deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, ti la 10e on déjà qui fait. So kangeta mo lo mo kama be. Soko kangi yaka koloba na biso. Voilà, je vous aime beaucoup. Présence déjà ya mama top azawana tomoni Vini azawana tomoni papa Serge tomoni ba artiste na biso oyo to sepela na bango. Pourquoi pas to ya ko beta mwambela mukie to ya ko réveiller biso moral so na biko réveiller moral c'est-à-dire to réveiller ba moral na biso pona koyeba na ko se préparer ezaka lokwa mwana libumo tondi otungo la mwana de façon que tanga ko yamba susu biloko azala pepele. Donc du coup la grande famille de B52 la mignonne officielle, je vous aime de tout cœur, je vous aime de tout cœur. Nzamba lola oyo alala raté animba raté apambola bino bisika biso ezwami bino na tala mbala sima to monana mais toujours focus na Bellevue Télévision balobi focus bela soir moi lobi focus c'est que problème est ça focus en tout cas la famille tu ko conscientiser biso en tout cas to conscientiser biso pona musala kitoko o to salaka na kati ya Bellevue Télévision ko aimer ko partager ko commenter en tout cas sans faute. OK, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Je vous aime de tout cœur. Ce qui est soazonité ngana bino tukutani na mikolo mizali koya. Bisous, bye. Oh la mignonne botika la besa la mignonne bongolia zéro lo bezalaki na 10 yo bongolia pona 1 yango zo pesa posa kozongisa nga bebe na mbuma basala ba chaussée kaka pona ba voiture